souvenir n'a bien vu et ça n'est pas tambola boyer parce que moi je ne marchais pas. Les accidents accident. Les accidents qui vaccin. Qui tonga dans notre tambolate sont dans la ligne position et à tout le nasi. Au qui nous ça 2 jours. Au zoom kutanga na position na boujate. Na boujate appareil génital nanga ebebaki. Mon les a ce qui pour ça ya urine pour que se soulager. Kangango qui nous qui se minga na kangango te. So ebimi binimba moko. Le deuxième souvenir nangizali de maman Olive mi manga na Dubaï. La Kinda Dubaï, na côté na Dubaï Mall. C'est une grâce, hein? C'est une grâce vraiment. On va bowling, vous allez bien. Donc, au bomba virginité, nous pesons pas moutouté, ou pesons pas moutou boué. Donc, si, à ce moment, je ne t'aime plus. En face? En face, oui, on a pour ça qu'on a découvert pour la Kinda. Moi ça là mon côté faut ça na aide samba pe mena ya sunga singa na côté mon ndela boué na ko kweya mais so ça na ye so ko kweya ça a simbi yo a soutenir yo pour te mon boué place o ko matate avec son aide ya mati a ça nini a benzi yo mati donc on a observé. Motombango, Njokombango, tous à la recherche des paix quotidiens. Vrai Amina dans la professionnelle. Vrai Balingara dans Barcelone TV. Des gros bisous à vous. C'est grâce à vous que nous avons tout amélioré. Nous avons salon Bino au Bolingi. Et à un moment, on a dans la balabala, parce que nous avons la professionnelle à la recherche. Voilà, et ça bongo. Nous avons la recherche et artiste de Moko. Ici, nous sommes dans la commune de Boum. Boum, c'est les Mbao. Bon, dans la commune de Boum. D'ailleurs, on a artiste de Moko. Moi, je suis mon avis. En dehors, il y a théâtre. Il y a un système à surprise. Il n'y a même pas qui touille. Mais pour tous joyeux. Il y a des personnes qui ont déjà CP la ponga na CP Sarabino. Il y a des télé-réalité longue. Il y a beaucoup de commander. Mais vrai, on va soutenir la professionnelle. À partir de New York, on a fait la salutation à Eric Lapape. On a vraiment staff. Il y a Barcelone TV, Bazawana pour Nabiso. Des gros bisous. Naïemoko Alexis Yamamoto, l'homme de Baïbinga Plan. L'homme de Baïbinga Plan, pourquoi pas les patrons des patrons. Adolphe Kitoko, les patrons des patrons. Il y a Café Onassis, na Liège, Cointi, Coin. Foi, madame, respect belé na yo. Mi fille, mi souris, star, na on s'arrête de tout. Donc, Toko Tara déjà. Il ne peut pas quitter le cas, il a mis tout ça dans la surprise. Une réaction a été sur les années.
Maman, Michel. Oh, yo nasi yo manga la profession neza boy kona benga. Alors prefina na oya. Na otala auto pasika le commettre sur moi. Yo mona bonjo na. Ah pourquoi il ôté oh et notre réalité. OK. Ça va plus attendre il y a c'est pas que c'est OK ça va. Elle est quand même gentille, hein? Elle est déjà bien. Ma chérie. Et on va faire du colon, on est là au pays. C'est bien. Ça va. Non, pas mal. Mais merci de me signer l'autre, il de soleil avant-hier et c'est l'autre. Et pourquoi il ça l'autre? Pardon, il faut la gagner. Vraiment. Mon anga. Il a commencé surprise pour la gagner. Naka ko kaka. On dit pas de ton comment. Je ne savais même pas que. OK. Afanya surtout ya nomba Salon TV au Bolingara Minata la professionnelle pour la musala wa la rabino des gros bisous à vous. Merci parce que ba remarque na bino na ba suggestion na ba conseil na ba injure. En tout cas, ils ont ça là que na bongisaka musala pour na sepelisa bino. Bon na ranga déjà vous voyez déjà que Aminata ça zoli biso mutu. Hein? Na boira gindobo déjà na sina kangiye eza bongo préfina votre préféré hein bolingaka makasi wana na yebi nazana ye to beta no lisolo na endambo en dehors ya vie na ye wa sala en dehors amsana ya théâtre au sala nini pourquoi zo mona na te tout pour découvrir ngo lelo nazana ye merci beaucoup Nathalie Babi à la sublime pour na koli nga déjà pour kangaki photo na sina mona ki yango pourquoi pas la patronne Bella Dinganga nazo comprendre yote. Voilà, je suis là avec Préfina. Bonne Préfina. Bien, ça me passe à Cambodge. Comment est-ce? Comment est longueur? Malgré Kimine, et puis qu'il faut reconnaître en gros. Mais si on a habité, on a banzouana, ils ont une. En fait, c'est ça qui est accident. C'est accident. Ça fait il y a de cela 4 jours. C'est accident. Quoi qu'il y a une moto. Profina moto. Madame moto. Madame moto. T'as un ozon andako, non? Qui quelque part un ozon andako. Tu commis na Bayaka. Puis tu te Victoire, tu y a boué. Il y a moto qui se dit à sous ses obima. Donc Dieu merci pour malikama mabe lingate. Malgré tout na suite de rangement na likolo, malikama mabe lingate. Kama bezuité Préfina na ye ba o ba ebio ba o pe bazo découvrir yo lelo Préfina et bisa biso na betela biso no moi parcours non ya théâtre e banende ni nga banda théâtre na 2012 na et pas Patrick Valencio Asumani au Azali dans les États-Unis na banda théâtre na donc c'était pas facile il y a qui passe comme on a groupe Mobimba, il y a des personnes avec le handicap. Il y avait des rôles où on peut répéter, il son rôle. Si le président ou le lobby, il y a des caméras qui ont joué dans le groupe, il y a un rôle dans le groupe. Donc, il y a des handicap, il y a un rôle dans le groupe. Pour un handicap, donc, il y a un rôle dans le groupe. Donc, on va limiter. On va limiter. Ok, nous avons na liste morobwe. Bon, on a liste musulmane, on a spirituellement. Et qui peut arriver, tout ça qui est en répétition, tu as rendu la profession. Donc, si ma fille va draguer ma garçon. Donc, fille mon côté, à quoi draguer garçon. Donc, fille mon côté, à quoi draguer ma garçon.
tango président ngabi ah na meka enano parce que yemuka voka ngopana ngami na meka enano abisinga bona na binga ngana Karine nana pesa komba préfinate donc préfina eza kombo ya yo te eza de kombo OK kombo nanga eza Karine o mama nanga bote nanga eza Karine kombo ya scène de na ko zonga partie ya rôle wana donc na telemi na draguer président d'Acosta tozaki ni groupe moko na draguer donc ça ngo na motema moko na ça on dirait réalité mo boya vinanga na sali yango donc président qui étonné ba sali on président d'Acosta na ça on a président d'Acosta il peut ay denga pe sous na koti sous na kati pende ya ponanga de écouter un peu sur et ça c'est quoi chef donc rien à dire remarque ils a quitté ba ngoko ba beti maboko des places na ko so rôle wana titre film qui préfina comme on a appelé ça un préfina donc qui président Patrick Assouma il appelé ça un combat préfina na je vois rappel rôle na dara moi si ya d'Acosta na olinga d'Acosta na so draguer yesko obwa kisanga pour na handicap ya linika ba chel na ba bandi ndio ya na côté ka wana mais ngasi ko na olinga na boningo ya solo avec olinga ngati pour na ça personne qui vit avec le handicap et au ça la cœur à la mutuka asali accident de circulation ma connaît pe katani et baby tambola souté na vie na mobimba ba inika na même hôpital on a comme qui docteur na ebisi to komi wapi so mutana handicap ba sécurité yo on est na boyela professionnel okoma lokwanga ya j'aime que koma lokwanga pour tambola nous sommes accident oksa bo komi lokwanga mais ngana okoma lokwanga yo okoma lokwanga il y a un concept na film que bisopé la personne avec le handicap nous avons droit d'être honoré, respecté. Nous avons aussi droit de l'amour. C'est pas dire que ça personne avec le handicap ou lingate ou botate non. Nous avons aussi cette besoin là tout ça va chérir biso asana ça permet la mobile mobre alinganga mayo tel que je suis c'est ça. Ok, voilà, ils ont bon préfina. Mais bien que déjà bozali, comme déjà kokota na kati ya sentiment au biso toza nango awa. Siko yo préfina Karine, to so na préfina to Karine ngani ka préfina. Préfina. Ok. Siko préfina on est dans un groupe théâtral ya awa. Siko yo na kati ya nzonzi. Poko siko na kati ya nzonzi sala endeni. Ba mema yo ba yipsa biso namba o bazolando. Pendant que na nzonzing na tourna avant na commencer à nzonzing na monde internet na joaki na film moko ya Nico Shege et ya kin na jouer na film na e donc après ça qui façon de jouer et si li pe wana to bunga na biso pe mais ya luka ka numéro nanga wana Shege Nico Shege luka numéro nanga ayokuta na garçon moji d'orange à ça la tête par président Muscador tant ayokuta na ye yinde ce qu'on appelle ça qui numéro nanga a benginga film bosso na ça qui na internet ça qui via passi au Nico Shege a bengisa quand yim ta kotanga na monde internet monde nzonzi Nico Shege mtako bona Irene Bibi Kwanda on ba mema yo ko na kata nzonzi na sala via passi ne osa préfina mo netike ne osa la baby molasso tozali ba principal na baby après Barcelone la camarade nga to tanga na e ayobi nga na film ba fille android qui film na e ndena ko sala pe film la fille android ya ngone ba fille android pour zala na zalaka mwana ya Mirma ba na ko bani ba ndiko ya coquette na musantu donc ngani no nyoko la coquette na musantu. OK. Siko na groupe théâtral ya awa na nzonzingo o sanisa ndeni. Oui na kabola atananga so na bi ke et tombé jouer répétition ya groupe ya awa na sengaka baboya te na bi ke non na benga na sala nzonzingo quelque part aboya te au vraiment tenga pour na kunanga la nzonzinga na sala kana na nzonzingo kangilanga te kanga poani yake na informer bino na sala te mais na informer que tel jour na bi ke jour répétition mais je serais obligé au kinde place ba beninga parce que na groupe awa e futate na ko ki mo nzonzi msuni camarade na Barcelona benga
nakozwa mwa choke na nga na ntie na poche esungi ngai biso nakosomba mwa mafuta nasombi mwa parfum etala biso na babasi nde ezalaka akokanga moto moto ifo balibere ngai na kosala mpo awa na babandi ofuta biso te eza bongo préfina bongo moni kaka nayebi te effort nyonso to tozosalaka mpona kosepesaka bino esalaka mpe bien obengi Aminata osalaki bien mais place oyo obongisa esalaka bien wana vraiment soki moto ayoki conseil te ezalaka mabe mais aire mpe ozobenga mpoka ofinga ou bien okoti kaka mpo ozalaka peut-être na baproblème na la professionnelle sanke ngai nayeba en tout cas wana eza tochanger mwa mentalité mpo baeffort nazosala kokende luka bino baartiste na bino boyeba place bazali nini bazosala émérité moi minimum du respect quoi préfina yebisa biso préfina marié mpo na ye kozuko awa nasali banquête ozovivre ndeni oza marié maman bana combien Profina n'est pas encore mariée non pe na botité je vis chez mes parents c'est pas tante nanga fanda awa ezalaka na bandali mpo mama vi kozonga miso ke tournage ozongi retard miso te kaka tournage nsoma moso esi comme miso ti minuit ntango oya makelele je parle avec ma tante ayebisi nga na ya nanga parce que ye acomprena mosala ngo nde ezalaka donc nabala te nabota mpe te naya mpe baparent voilà ebongo période moko boye esengo nini ozalaka nango profina ere mama maman elle n'a pas maman se comprendre maman Olive apona que parmi batu oyo azolinga voyager na bango ça rende en tout cas la professionnelle et ça l'a bien makasi parce que ngata on a rakete maman bengi ba artiste boye nga abi na binzambi nga na artiste te na binzambi toucher motema ya maman Olive toucher motema atala tanga na internet nda tala ka ba misusu wana atala tangai ofanda bomwe ke maman Olive bengi ba kinaki boma maman Olive bengi ba na GLM maman Olive sali boye priya na ngeza ki wana franchement na bipe la vérité priya na son fukami na sambela priya na butu son na sisi na banzambi toucher motema maman na asani amona nga il y a un jour na fana na kuna ndako na mon téléphone na ki maman Teresia linginga pour finoza wapi yaka sikoyo na bureau mwisa na ville kuna yaka maman Olive bengio la professeur na sota nataka ko etana ngate na ya solo na sota na bi enfin nzamba oki prier nanga na sokola mbango na lata dans un moto express de bandal type na ville na kuti tala artiste beli ba te n'importe moyen côté zate maman ngai siko tellement artiste na so maman il fallait qu'il en pousse na bango basi ba koka ki maison ngai moyen pe ba kanga bureau izate il fallait ka base nga tina oya baptiste ebele bato na porte bango bakotaka na kati donc sikoyo na ye na temi moyen okota etaka bato ebele okota ndenge bazotindikana bamoko mama Thérèse alobi na protocole ya maman Olive papa Dani ayebi c'était préfina bando luka alibanda abima ye moko libanda aya simbanga père bo préfina tondo ozelaka yo kota oye mo maman te ye protocole ya maman Olive papa Dani aya zunga na koti donc ça lenga bien quand on a bien appelé photo passeport nanga habite au benga na kina na pe ça lui même 3 jours 4 jours ba benga maman na kina na zo enveloppe nanga et ça l'a bien makasi voyage à Dubaï oui après qu'aux enveloppes nanga na il est 2 jours après vers 23h ba benga pour finir on a passeport on a passeport OK ça va lobi na tongo na bi na kina tongo na ji apesi blo nyonso donc moins de une semaine j'ai passé pour nangai ba bing biso réunion na GLM to kuta na maman Olive pa boy donc na linga mbali bosi na première dame na misu nanga donc yezo lingi sangai na binzambi enfin ndoto nanga ko se réaliser et ça qui puis aussi pe avion donc na mata pe na avion pour na maman na pesi merci makasi ba bi faut ça la reconnaissant na acte moya bien au mutu asalela yo faut ça reconnaître ce qu'on reconnaître que c'est ingrat
na pesa ke bien nga mata avion pour na maman na bana bota na mata avion ki mais maman na mati sang avion nakenda pe na mati penza na air Ethiopia na kiti penza na Addis Abeba na sous avion misu na kiti na Dubaï donc accueil moko chaleureux na li pe na hôtel mo senti bien ke ngungate auta ouais auta ouais puis merci maman merci donc nazanga le opesa pour no opesa za mukie epesa merci génération na mo mesanga lo tisa la béni ceux qui bat ba okelela na ki na monde oyo génération na ekelela na lote. Merci maman et mon père Sazali ayoki préfina tu es tozio ka brusquement bala muso na pongi na éviter tout que le mois tante au bon mais pour yo ya to continuer. D'accord, merci. Merci. Tozela la bon gama. Aya tozio ka bongo karanga pe la professionnelle oyo. Eh. Yesoué. Là son on les ga bien. Yaya, ni nyongo le kalika pa buyo agentite. Yaka. Bana bele bangai. Boni. Bien. Bonani. Cynthia. Ay do to e pa pino, bangite. Banyo banga kamera de. Voilà. Oui, lelo ay pa pino. Ça n'a pas bref. Na lekine. Lo makasi ti wa pétition ne Na pétition. to ye awa to yota bino. E po finance la ndeni na bino. Ala bien. Bien makasi. Kandate. Tia kandate. Suko e mona kisko ensemble sana e bo pesa conseil te. To bien ka conseil. Mais tu veux pesa conseil. Ala ga bien amsa. Sili. Ça va, Azaka bien amsana e. OK. Elle c'est la petite sœur de Préfina. OK, na sepeli. Tozana na wa eh. Voilà, Préfina. Mais il fallait qu'on bonga ma dit. Toi qui vraiment ka bonga tayo moko ma chérie Zalaka. Zalaka maman. Ya solo ko sande nini o moko ti ma maki o ti ba kikumbi avec on va kikumbi voilà elle est de retour Préfina tozwa ki ka bongo mais a ucho bonga ma ça lui suit na e mo si kitoko ya Préfina est-ce que vous avez kitoko Naibaka na sa kitoko tout il non blague tolo ba te parce que tozwa liboso o ya caméra te est-ce que vous avez kitoko na kitoko pour descendre la muki toi maman na yebiso dai ko ora kitoko maman ipsa ko epsanga bongo abino so kitoko sa kitoko vi yanga na ya papa abino sangisi boye koloni ngaza muluba 100%. Mwena jani mwena jani mwanitu voilà Préfina sikoyo na kitoko na yo na msala ndenge ozosalela ovandi boye moni mutu moko aye wana Préfina na ina bala yo otika théâtre esalonde bon elle kambali solo parce que théâtre eza vie nanga nazwa ba opportunité mingi na ka na théâtre soki nazalaki nosa théâtre te mimamoli va monanga te mingi bafanda basala pe théâtre mbabima te amona bango pe te toyaka likambo so eza mwasi na mobali te papa nasala théâtre aya kutinga na théâtre mosola na ye vie nanga eza théâtre mobali nanga théâtre bana nanga eza théâtre to nasala nango aventure te tosolola na ye mwasi kanda convaincre mobali na ye ntango nazala na ye na chambre aconvaincre ye mobali ozalaka convaincu ke non nasala théâtre te mpo nasala kindumba parce que sana bango misusu bayaka kosala business nango na théâtre aye mpo asala kindumba nde na théâtre mais moi je fais le théâtre comme ma passion donc eza vie na ngai donc oyokana na mobali na ngai tosolola
to bongisa mais soit la catégorique natika je suis une femme fona bala natika andimi na ye alobi so mobali na ye alobi atika théâtre aotika Fina ba pe ke ba fia théâtre bino olingi mabala te bolinga mpona nayebi te bacode kaka eyaka bozobala te bozokola bozobala te bolingi na bino te ezalaka mwana yo te te nga linga libala nga linga nasa un jour obenganga mama obike libala ezalaka bien mifi misuri star libala eza gu libala eza elenge ifona bota babenganga mama ifona melisa mwana omoni na posa na un jour na passé na maternité parce que nous babota biso nombre de 8 toi 6 filles 2 garçons toutes les 5 filles bapesa de mama biso bakoko donc nga pe fona lakisa koko wana na baka na sali na côté théâtre pour na bota te na memela mama nga zemi ya soni vous comprendre mais na bi na côté na sa te sa musa na nga un journal ta alliance de la professionnelle à lati na lata et ça la bien tant on va côté soit nombreux devant l'église ça qui to makasi ami siko ya ba parents siko boke siko commune sikoyo siko bourgmestre azolo ba sikoyo libale da goût type na bimisi moi na ngayo ba moni na souci non makasi et simba déjà dans le bongo reçoit je reçois OK simba déjà mais préfina et ça li moi temps belé au monde na théâtre c'est quoi bazo benga yo te to sali nini to sali ba producteur nini ozo mona te bon en fait à part non accident est à peine mais et vous mettez ozo mona te bon en fait la professionnelle nga non lo ba pouy mutu nyonso a na droit erreur je suis pas une déesse pour ne pas que non na sainte na sala lisum na sala erreur te nous sommes des humains ça sera erreur moko ya ko quitter Top Vision pour non qu'il na site mususu en fait producteur on a nous avait promis il a bien et toqué sur le terrain tout le monde y a ôté bon et là à partir à wana ndi ba fan ba dégoûtenga ndi ba boaxenga à tout ça les films ba aussi plein noté parce que biso to fera na ba fan sauf na boyo so bino tala été alors tout le monde peut linga abengo na film na ye pour tala film na été et ça erreur on a salaki yango moni babenganga sino ba film te tout ça comme ba fan ba sepela été tout bandana na ba fan wana parce que il faut ça la carrière na yo ozana na âge quand on lobby ba fan soki ba boyo en tout cas ba boyo nga esala nga bien parce que moi mukie ya ba o ya nga o balingaka nga na porta bango na cœur donc koyebisa bango nini otokota nanu siko na bao bazosala bafilme bafane wana oyo quand même préfina à reconnaître ki asalaki mabe atikaki Top Vision aki na site moko boye bino bafane bozolanda ye o bolingaka ye bosepela nango te donc si je comprends bien eza sorte moko net ya punition mais elle est là devant vous aloba non kolela te oh mambo les ana te profina ngazaka na kokamakambo te kolela te loko lobi ke eza ba fan de ba sepelaki te batalaka lisu te parce longwaki Top Vision est-ce que Top Vision pasa Barcelone nayebi te so asa zongi me nayebi ke azali oluki pe tokutana ye naluki te mais il faut lui kokutana ye mais to bana na ba fan wana yebisa ba tikolela ba oyoka ba fan bazara bien bayebi ke ezalaki erreur ndenge bosala biso soki nasali mosala na nga nazwi un 10 francs ezala grâce na bino na reconnaître erreur na nga nasalaki mabe bopardonne nga et na promettre bino erreur oyo ezonga sauté. Je suis une personne avec le handicap.
so nazangi, excusez-moi le terme, sous-vêtements mais bon hygiénique mon ballon sakana na balabala a nango te pour la position de faiblesse. Mais quand je travaille, on gagne au moins 10 francs là. C'est grâce à vous. Pardonnez-moi. Mais c'est répété sauter. Je peux même m'agenouiller devant vous et puis demander pardon. La fin dit mingi nandako. La fin dit trop nandako. Je risque de perdre Kaya nangaka aboui. Pardonnez-moi. Nanzimi erreur nanga. Nanzimi ke mutu nyosa aluba. La remarque sur ngai. Je n'ai rien à me justifier par là. Je demande pardon. Pardonnez-moi vraiment. Ngabu nazai na maloba loba mais nayebi ke ba fan o ba landa profina bosi bolimbisi a moins ka ke mutu azana motema te po atikala ka bongo mais ça fait mal. Et bon pona bango pe ba fan baza ba ko loba mais pas push pe top vision pe un mot pona yi oyende azape mkolo masolo Papouche. Il y a un adage qui dit moi na suka sa elu secte na diboko kata loboko ngati po bwaka ngo. Oza loboko no ke opasa ngo na mayo longoli salite wana. Zonga lokwa moi na yo, zonga lokwa petite sœur na yo, zonga nyoso. Lokwa mama na yo. Zongi sanga na kata motema na yo. Nana ningi olobati. Soka pardon ti. Papouche, pardoninga. Pardoninga. Ba réalisateur nyonso bolimbisanga, ba metteur en scène nyonso bolimbisanga. Nozanga malubo loba, mai misuka ndemte ngi tambola ngai. Mais pardonnez-moi. Mutu nyonso sala na erreur, sala na erreur parce que toi ba nzambe te, nzambe na sala erreur te. Nzambe quand il promet, il donne. Ce cas à l'obi boye, nzambe sala ki erreur te. Nzambe so apamboli. Mais ngana nanga mutu nana makila na mai zo tanga ama etanga. So na saki na soki te na saki mabe. Saki mabe na landaki babi tout ce qui brille n'est pas de l'or. Moi je croyais peut-être eux ils ont brillé des or. Alors que na bo sana ki na tiki des or na sima na ngai. Papouche bolimbisa ngai. Naza mwana bino naza ndeko na bino soki bokangeli nga loboko boye na nyango lisusu kofunga loboko wana. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Nasali mabe bolimbisa ngai. Nakosa filma boye eleka inaperçu parce que ni bokangeli nga motema bolimbisa ngai. Jana yebi Papouche place azali ayoki message oyo komela c'est comme les écoute. Voilà. La. Ok, toujours on a Katia, toujours on a Katia émission. Préfina. Ndenge lobi bongo ayoki en tout cas bon tikala. Na habité quoi dire mais mayoki. Est-ce déjà comment peut filmer? Yo moko komi filmer au PCP filmer ba tourner on peut et simbi. Oui, dans ça film mon corps motema et moi aussi. Motema et moi aussi. Ça qu'a film on a ikotaka déjà na yeko ça la tribune de réflexion. Wana yomoko. Tribune de réflexion et quand on a site Charlin la plus posée. Et quand on a site wana na ça on appelle na ba débélé na comment on va filmer. Comment rappeler ba filmer ça on va débélé so comme tu peux signer chance wana na côté ici. Tellement na zaki na ba baboya kinga filmana motema moi c'est frappa quitter batala qui on pinzati mais ka so olandi na commentaire pour finalement ma be na otala te pour finalement boy filmana ekenaki na réussite nango wana bana membre ya Top Vision do itala maite c'est ça mais na ba idée belé si dans la salle de fil il s'appelle en bastock ils en ont siko
bafane na yo nde basilikaki Papouche basilikaki siko selon yo ata ndenge mpe bacollègue no bazobenga lisusu te wana seki eza sous consigne. Oui, au fait, tant déjà. En fait, Papouche, non, Papouche, ça, il y a un problème. Il y a Papouche, il y a un problème. Pour une fois, tout ça, il y a un problème. Donc, Papouche, il y a un problème. Donc, comment on a des fans, des collègues. Il y a un film. Ce qui est déjà au Satan, bingo. Parce que tant déjà on a bingo au sale film, ah Papouche, tu connais, il peut finir jouer ici. Donc et poser pas monter et poser problème té côté si film. Mais tant déjà bon ba kangelo. Pour bon de bon ça ba film. O ya makasi to yo jouer moko. Faut ba benga o ya o jouer. Ça va. Le final siko na évité par rapport ya itana yo boy. Ozo ça ba film. Mais yo moko eloko nini o lingi ozana pour ça au sala. Pour ça, pour filmer, oui, bien sûr. Mais loco, vous avez pour ça au sala. Mais peut-être, éco-maté, nous savons parce que bah, on va zo landa yo, na minute yo, après fina, une femme forte, malgré tanaye, mais elle bosse. Donc, et loco, on va zo talba ko soutenir yo. Oh yo, pour ça mon thème na yo. Bon, moi je suis une orpheline de père, mais je pas c'est orphelin. Désolé. Mutu musu zo mona yo sunga orphelin ma orphelin te. Ayi no sunga orphelin mais ayi pas c'est orphelin désolé te. Nga perna papa na nga na 2003 na yo kapasi na yebi pas ni autant na mona déjà orphelin ba na place à bien te na yo kapasi wana. Nga linga un jour na sala na lo na mo ya moni na zo yedi orphelin ndako penza o ko ta ke ba finani boité. Vous avez une chambre pour 2 personnes à Kati. Donc, pour ça, on a coquille cité dans Mokili. Mais on a pour ça, maman sociale, maman ou aïda orphelin, va faire ton émission na mboka, va ton émission na mboka. Faire pour longaye, il faut kabele ti o longaye. Ça va bon. J'aime des orphelins, j'aime de fazer. On a ça là orphelinat na ngai on a auberger ba orphelin na auberger ba fazer. Donc ça là bon. Maintenant dans comité, mais je travaille avec Jolie azala un jimon koboye à sungara ba orphelin to sungana les 12 à to ketika biloko ya rentrée scolaire, fourniture scolaire, na biloko kolia na orphelinat mon bisa na Njili les 12 août awa. Dans la kotisika mutu parce que ça bengabi en fait nous travailler na yo na association nanga na lingi to aider ba orphelinat na mbango na yaka. Moi 10 francs nanga na 10 francs ne tant to sangisi et comme les belé. To sungi ba orphelinat. To sungi ba fazer. To connaître sur le terrain total place bola là non j'ai eu de larmes aux yeux. Nathalie école botanga wana wapi na Njili za maman wa seka ela lopango na ye azu orphelin ti bango wana akana kati wana tongi école na ye Nathalie salle de classe bana botanga ça ninga bien ti yana ngaka un jour nzamba sunganga parce que yenda sunga so ya sungi akosunga à travers mutu pour y quitter dans cette époque sunga yo il faut ça à travers mutu mo boy bisali que pour finir le log à ça un jeu moko ya munene c'est grâce à mutu moko donc 1 euro dans l'ombre voilà zamba yuki kolela na yo to yibike ekosimba olobi papa kufina 2003 afin maman 3 tes mamans en vie maman en vie aux aînés de la famille aux quantième avant dernière vous avez combien? Toi 8, 6 filles, 2 garçons. 6 filles, 2 garçons. Ah bah maman. On a côté maman. Papa tu as 15, mon fatika biso. 12 filles, 3 garçons. La fille mon kakufa, parce qu'elle a 11 filles, 3 garçons. 11 filles, 3 garçons. Voilà. En tout cas, pour finir, on a CP ma case mais on a une bonne relation avec l'artiste.
ba collègue na yo ya misala ata soki ba bengaka na bango su yo te mais quand même oui moi personnellement non na problème tout na pe bango te ke poni bo benga ngali su te ah tika no pe ka nanga vraiment ils ont sur la 5 pardon une fois deux fois trois fois la tika moki la tika te pour na libela la tika il est non temps peut-être motema ni non est touché et non nous avons touché motema na été mais je sais que à la longue de toujours vivre je vais continuer toujours à demander pardon. Je parle avec ma sœur Barcelone la 5 pardon et non préférant nous sommes en famille les oyo je suis surpris au monde bino boye délégation au Kamwe hein dans la Kamwe parce que na sola qui né et l'équipe il y a 2 semaines passées moi je savais pas que à côté de la professionnelle ya nda kuboye je savais pas mais na zaki na zaki occasion yo sola na mutuka to tomate transport mo ya victoire biso mbaye na bi Barcelone non o l'équipe olimbisa ngai asinga non préfinal nous sommes en famille lelo oyo bino boye c'est que là ici que azalaki na kanda basilikaki me amoni moko akitisi motema mite tous en famille tant tous se supporter les uns les autres et on mona nzamba pambola biso pambola biso aïe préfina voilà na sepeli vraiment makasi aza gentil ayembi biso malgré toyaka bongo tobengaka te tosignalaka te nyonso wana ezaka parce que bino pe bolingaka bomonaka baartiste na bino na état oyo bolingaka bomonela bango ezaka te kaka so aza sur scène be tobenga kaka babongama te toye tozwi bomoni ye préfina nani Karine Tumba préfina bomoni ye toye tozwi nde tokutaki na ntongo azalaki ya kitoko aki abongami aye asimbi kutu eloko te na eloko me azalaka ya kitoko nzambe mwasi mobala kobala mwana mwasi oyo pardon ekozala bien alors préfina lelo vraiment toumela te po ide wana nayelaki nayeba eteke eza boye nayaki mana ide topasse journée mobimba soki osala biso nini soki tokome namoni déjà losenga kolamba déjà okoka te sala okoka te kolamba eza programme te mosala basali nyonso ka yo olamba nokana yo kaka olamba mais totungisi te totungisi ovaa makasi te mais tozala na réponse moko na émission oyo préfina oyebisa biso mauvais souvenir na oyo ya vie bi oyo ezalaka soki ovandi boye okanisi yango te tokobanda no na malamu oyo esepesi yo na vie so mpe ezalaka kote théâtre oyo théâtre efuta yo donc oyo ya bien na vie na yo eza nini koloba oka nayebi te bon souvenir nanga bien vie eza nde natambola boye parce que moi je ne marchais pas ezalaki accident ezalaki bavaccin ezalaki batonga nandotambola te so nalali na position ya tolo na se okokende osala tati 2 jours ozonga okutanaka na position na bougeaka te appareil génital na ngai ebebaki moni ezala soki okipusa ya urine mpo ose se soulager okanga yango okende okesosome ngai nakona okanga yango te so ebimi mbala moko ebebaki souvenir nanga bien yango eza que lelo je marche même si je boite mais non marcher ntali minenge nanga mwasi na nzela jour mosu na victoire azorampe na se nayoki mpasi na binzambe merci parce que olingai te nazala boye mwana ngai ayebisaki ngai alobi azolela alobi abi nayoki bien ndenge mwana ngai atie makolo na se parce que nandokani ti ntango amoni na bapremière règle na ye ardosimba mpo na toilette donc ntango alobi mwana esalaki ngai bien te lelo oyo je marche nakokende nga moko place nyonso nalingi nakokende nga moko souvenir nanga bien ya liboso ya vie yango wana mpe na profite l'occasion napesi mama nanga merci ateka nyonso na professionnel mama nanga ateka nyonso atikana liputa moko kaka na nzoto asokola basali na ndako ya muntu mpo azalaka mbongo ya transport naki centre ya handicapé oubien naki hôpital ya université clinique universitaire napesi ye merci donc souvenir ya bien liboso ya vie nanga ezala wana deuxième souvenir nanga ezali nde mama olive amemanga na Dubaï
la kinda Dubaï na kota na ba Dubaï Mall. C'est une grâce, hein? C'est une grâce vraiment. C'est vraiment une grâce. Na kinda ba Dubaï Mall, na kinda Dubaï moto comme ba bijoux. Donc nga ta bijoux or faut que la vérité, na ta or pour na maman na olive. Na ta or pour na maman na olive. Na pesi merci. Bien. Donc, ouais, bah, souvenir en bien. Hein? Bon souvenir en bien. Vraiment. Souvenir nanga mabe et ça, qu'on a perdu papa nanga. Mon père est mort. Il m'a beaucoup nanga. Maman ça a quitté. Maman Zaki, mon zara yo ta papa dans l'hôpital. Fanzi a bengyo yaka. Oui, fan pembene ati mutu mokono. Je me rappelle c'était le 2 avril 2003 à 18h. À Fandi, à Suma Solo, à Banjo Yemba, Moloma, Moloma, Mouim, Pedro Yemba, Nzambi. On a eu mon papa Zoyemba, Nzambi, Azam, Bali Kitoko, Asunga Rabatu. La minute qui est à Tebo, Koufanya Sangwan. J'étais paniquée, et on m'a dit à Koufina beaucoup. Et tant ça l'aura pas assez. Donc, souvenir de ma bébé, deuxièmement, il faut la vérité. Souvenir de ma belle ça, na tombé amoureuse, les garçons m'ont après lui papa nanga, na tombé amoureuse les garçons m'ont anolinga makasi. Parce que linga na tekini ba jeune fille ba ko la mikolo, moi la première sur deuxième c'est va lingi. Nga na tomba amoureuse na deuxième graduat na comme dans l'université. Donc j'étais encore vierge. Donc vous avez gradué si je comprends bien licencié gratuit. Je suis graduée, je sais qu'à la longue on continue pas que c'est la langue. Que c'est la tête ça la licence, ça sera gestion informatique. Gestion informatique, je sais qu'à la longue attends na comme donc on va na continuer en licence. On va boulinga vous allez bien dans au bomba virginité no pesa na pesa pas mututé au pesa pas mutu mo boé donc si à biso maman je ne t'aime plus en face boé biso na pour ça qu'on a découvert pour la kina et professionnel na lela pendant une année na lela je croyais peut-être que c'était lui l'homme de ma vie. N'habite à na pesa na pesi yango après quand on 6 émissions en tout cas là linga oti na ko linga mo sur quoi to kima mbao na balabala te tellement elle est trop dans le camion na mona sona na bina no le ko na limiter nzambi donc pour nous limiter nzambi te donc mon beton nga lo wali solo mon beton nga lo kwa li solo. Mais vous faites un mobile où vous avez inanimé à moins 65 ans. Moi, je suis bien. À bien un téléphone. Yo, si mobile n'a pas un film. Autant qu'on n'hésite pas. Aux abois, déterminés. Donc, comme il finit comme un danger. Finit comme un danger. Donc, Banda Wana, Tilelo, il y a d'ici là 16 ans passés. Combien? 16 ans passés. 16 ans. Depuis 2000. Si le 2019, 16 ans passés. Ouais, non, bon. Et nous faisons. Et fait dans la proposant. Mais na kinane sous vite. Yé vraiment to landelaye ala. Yé tout rokutu ko to landelaye. Ko sekate pour finir parce que au côté singa na okilwa mutu na ngai linge kraki na ebisio vérité nga siko na koti makambo wana. Donc 16 ans passés. Est-ce que vous savez de fait on n'a pas diré mais non talelaye mali mbika non talelaye parce que moi ça là mon côté faut ça na aide samba pembe na ya sunga singa na côté mon ndela boué na ko kweya mais so ça na ye so ko kweya ça a simbio a soutenir yo pour autant mon boué place o ko matate avec son aide il y a mati a ça ni a benzi o mati. Donc, nous observons. Voilà. En tout cas, nous avons vivre un handicap comme Préfina et ça, il y a empêché au sala.
parce qu'à Tanga, elle est une femme intelligente, forte, donc Aza graduée na Isipa, à le niveau. Alors ça la théâtre, en tout cas félicitations. Na sepeli makasi. Siko gwa ngono ya théâtre, so na zoni no mukena pesa kwa ngo. Mutapesa nga groupe ndio sa tete za mama Sengo. Ozayi otalemi. On t'a mis na groupe ça ngo mi. So on t'a ya fantala na noka observer. Ba silence na za ki nango, ba douceur na za ki nango, na observer. Nga so na sa tete un jour ça la pona mama Sengo. Et c'était pas facile hein. Yo mona ke batio na institution informatique yo no boulé na kinanga ina batio ce que maman papa télémeli yo babi non théâtre ça pour na ba fio ba ça légère ba té on ba mutu monta pesa que apesa nga chance ya théâtre mutu mon côté suka ba comprendre nga chance wana au moins OK classe boyo chimique université OK répétition car bon ça que ça est-ce que j'ai un katani et bon faut aussi ne pas pas ni on kima aime so yana tenir répétition boy aussi aussi c'est ba voisin tournage bo mi simplement na butu aussi c'est ba voisin au bimi boy voisin la sorti c'est là bilamba na fait na mire donc c'était pas facile après na bin non na se concentrer dans la étude ce qui n'a peut-être ici là on dit donc au fin na boy ça 10 ans après na être dans zone là na continuer ba étude na zui na yeli bango diplôme à licence na pesi bango mais bananga ko empêcher ça théâtre té donc ça kana ko battre matangu ndem na voyage à Dubaï di ba yo comprendre vie na ko bonga na ye eza awa allez batiki maman nyonso ça oh to comme na biso na suka to comme na suka en tout cas c'est ngoza awa to comme na biso na suka préfina moi a dit na ba balandaka yo ba fan na yo mbote na ba oyo lingaka na lingaka bango nyonso mais so na mino tanga ba komona bango nyonso awa ba pila ya caméra ici là eza bon Michel ya solo et ya pila caméra na lingaka bango nyonso na pesi mbote nanga babi patronne la baronne babi mosa pembe Barcelone babi Barcelone poto la pesi mbote tout anga na ye si on tabika poto wana se yaka mtakati tout anga na ye Barcelone na pesi mbote mama na barka na pesi mbote sikozali merci na surprise au salinga na pesi merci na pesi merci nanga na Erika Bongo le suiveur na kati États-Unis donc yinda wana ko côté États-Unis faut senga non permission so côté ka bongo no ba refulio yekini donc Erika Bongo babi Francas yes moi na jobura tongo na après-midi comme moi na Paris donc la pesi mboto ça est-ce que ça lit babi Françoise Mbouy donc quand un grand tien na propre il y a ngali boso na kati France na pesi mère na pesi ba mbote na yo maman Angèle Cordelia na pesi mbote na nga na maman nanga mama Aminata Mushinga Mwambui na pesi merci ba mbote bele parce que ça pourquoi pas à toi babi Nadia Mukaji na kati États-Unis d'Amérique maman na Richina na Joadine na pesi mbote est-ce que vous allez na pesi monsa pembe Vasti Mbimba abi Vasti Mbimba bukaka na Toulouse na kati France mana Josepha na pesi mbote na nga na commandant Tawazi babi commandant Tawazi Guilhem Malesa de Kasangola monde mtakanga kuna na pesi mbote na nga na babi Benazi Matadi lui là na pesi mbote pourquoi pas à toi lire matondo na pesi mbote na nga na Timba dans la piscine vous êtes tellement belé à mon père spirituel Timothée Kitenge papa na lembanga ba prière papa ta problème boya binanga ma fille to matangomba to fuka mi to simba ni main dans la main to le laptop tout en pleurer dit donc papa na lembanga attends à 1h du matin son a bengi allô ma fille papa ta la prière. Mon père que j'aime beaucoup, je vous salue. Pourquoi pas à toi Steve, Steve Zinga, Capo Beke, Motema ya Batuya. Voilà. Oh mon Dieu, tu as na suka, tu as kota la bongo préfina. Bokinde to solo li na yebi ke place bozali, bozali rosepela. Mais préfina pas si numéro te. Oui, Pauline Bissara vraiment, na tellement na esengo.
yango mona ki préfina azongi le monde internet yango na essaye que na bossa na pesa numéro na nga vraiment numéro na nga ils ba benga nga ba le monde ki ba limbisi préfina ba benga nga na plus 243 89 76 84 917 plus 243 89 76 84 917 bozwa nga moko ata 1h du matin yamba na téléphone. Merci. Voilà. Karine Manessa British, hein, préfina Yoana Zongi, big salutation à mon vieux Luison Ekofo de Bill Gates. Mon vieux Luison Ekofo, dans sa rande to Yokanagina yo, dans sa Bongo, hein. Adolphe Kitoko, on assiste les patrons des cafés, on assiste de Liège, hein. Voima. Oh là 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 là, et madame, ma salutation à Bino, Eric Lapape, boss des boss, Wana Batbasimbi, staff Mobimba, Yanami Barcelone TV à partir de New York. Restez toujours branchés. Tokutani Nambalasi Marana, invité Moussou Karana, mais ça non, c'est PSA Bino. Mon numéro, plus 243 40 85 85 79 756. Beaucoup de tabac, Marina Balsi, gestion na Ozela. Je vous love.